Bonjour, bonsoir, na bino nyonso bozolanda Stéphanie La Rose na La Rose Show. Lelo na ye akolakisa bino ndenge nini nasali suki na ngai. Bato nyonso bakasaka eza plante, mais eza plante te, po tozobenga eza crochet. Yango nde na ye kolakisa bino kuma ya kosala crochet na yo, yo moko na motu na yo wana kosa kokende na salon te. Mpona kosala crochet na ngai, suki na ngai mpo ezala boye, nasalelaki crochet oyo, nazasalaki bino sozotala ngai, boyebi yango. Crochet oyo nasomaki yango na eBay, eza presque ba 2 livres, 3 livres nasomaki na eBay. Yango nde nasaleli suki na ngai bozomona ke etondi boye. Na nsima natiaki mibimba, apres liboso nakataki mpona esala yango mokuse na milayi. Yango bomoni ke nasali boye. Mpona sala suki na ngai ebima boye, nakangaki suki na ngai nyonso zonga nsima. Na nzela na ngai katikati awa natie mibale oyo, nasalaki mwa mikie kaka mibale oyo mpona etonda nga liboso mpo ebima mtite na motu. Yango bomoni ke nasalaki bongo. Nasaleli meshe na ngai oyo ezali ya curly, eza boye, meshe oyo eza bien. Donc soki ozwi kaka moko boye, ata soki opanzi yango epanzana te, ezotikala toujours curly, eza bien. Eza boye, babengi yango na kombo ya Brazil Bug, yango eza boye. Eza vraiment bien suki oyo. Ata soki ozosalela yango ozomona ke ezopanzana te. Nasombi yango 1 livre 99, 2 livres. Nakotisi yango presque 4 paquets. 3 etreka mokie obomone yango nde etikali mpona nangaki etonda nangaki te ke non etikatikala espace poso etikali espace ebima bien te. Bolanda bomona ndenge na bandaki kosala yango. Crochet nango nde bomona boye. Nakangi yango parce que kofungola yango boye nalakisa bino yango mpona koma na liboso mais azokuti yango na suki okanga yango nakangi yango boye nde bomoni apres naokotisa na suki nanga nakangi nyonso ezonga nsima nazwi suki nanga meshe nakoti yango na katikati awa sikoyo na kati ya crochet apres nakangi yango boye apres nabendi wana nabenda suki na ngai nafungoli yango na katikati na suki na ngai ekomi boye mondo ekomi. Après nasali lizita mibale okokosala ata misato soki olingi ke suki kanga mpo nazobenda te ke boye mpo esala mpasi ozobenda boye po suki ekangama apres otiki donc ekoma bongo nde nazosala motu mobimba ozoluka ke ntango ozosala suki na yo ekangama ntango ozosala ozoluka ke suki na yo bameshe ozosalela ekangama partout donc espace etika te po ebima bien pour ceux qui espace etikali omona ke ekobima bien te faut sala ke non nayebi ke eza mpasi mpona komona na nsima mais il faut sala ke non suki na yo ekangama na nsima nyonso donc bomoni deja ke nde nasali na nsima na nga nyonso nde nasali yango nde ekomi ekomanga boye donc naobandela lisusu moko mosusu na nsima obotala nde kosala lisusu naoluka ke meshe na ngai na nsima nazotia mo ebele mpo naza na mposa ke suki na ngai evimba omo nde natie nakotisi yango nakangi yo moko obandaka kofila yango obandaka kosentir wana maboko na ntongo ozosala obendi yango otiki ofungoli yango na katikati ya suki na yo olukaka ozwa katikati na yo obendi yango mpo eza cercle ekomi na katikati ofungoli yango boye okangi lizita na yo. Après au serré au bendi o na se après au serré boye otiki yango mpona curly na ebeba te donc nakofeme lisusu wana nasali mpona nakoma liboso omoni nde nakomi liboso nangi nakakisa bino liboso suki na ngai nde nakomi nazosala toujours ke liboso na ngai ekangama bien nde nayebisaki bino ke naza na mposa te ke espace etikala na suki na ngai naza na mposa ke suki na ngai vraiment ekangama ntango nazosala yango omoni nakomi liboso oyo eza nzela na ngai ya katikati ekozala oyo mais soki ongo change nzela okoki kochange nzela ere nyonso olingi na motu parce que suki na ngai nyonso nakangaki yango zonga nsima omoni bien pa ke espace ezomonana te ata soki napanzi yango espace ezomonana te fosala ke ntango ozosala crochet na yo ozala sire ke suki na yo nyonso ekangami bino omoni nakomi vraimen na pusani yango na bino alakisa bino lisusu donc nakozwa suki na ngai nangumbi suki na ngai boye nazwi crochet na ngai nakangi yango eloko nango eza ya kokanga nakokotisa yango na kati ya suki nakotisa yango na suki boye bomoni nde efungwami nakotisi suki na ngai mais zala sûr ke suki nango mpenza ekota na eloko wana
pardon pour non seulement pour na manzaka. Donc au côté c'est suki na boye bon ndenge ce côté après na kanyango oza sirke ekangami okanyango boye après obendi suki na yo omoni na côté lisapi na nga na kati ya suki parce que na pesa kokimisa katikati oyo te nakangi sikoyo lizita na ngai nabandi kokanga nasali deuxième lizita na nga ntango kotire boye te sini te kosala opasi lukaki osimbi na se boye mpo suki na yo ebendana te obenda nde meshe nabendi meshe na makasi après na tiki omoni nde ekomi na osala lisusu mosusu omona kati suki na katikati mpo liboso na kati suki na katikati na nsima na tiaki mibimba mpo nalingi esala coupe lokola milai na mikuse liboso nakotisi crochet na ngai bomoni nde nakangi yango boye nakota na kati ya suki na ngai nazozala sirke suki na ngai ekangama together nazwi mesh na ngai nakotisi yango na kati mpe nakangi crochet na ngai nabendi yango ekoma boye nazwi katikati na ngai ekoma boye après osala sikoyo lizita na okoki kosala 3 okoki kosala 2 ngai nazosala 2 po ngai na posa kosala 2 mais soki aposa kosala 3 eza nango na problème na yo mpe eza yango opinion na yo omo nde nasali mpe nabendi encore po oyo nakomi liboso suki na ngai oyo nazosala eza mwa lisse eza lisse mingi donc anytime ke ere nyonso so namoni ke suki na ngai ekomi kolemba obenda nango kaka bo mpona esire lisusu nango na problème te mpo suki nazosalela eza quand même mwa lisse yango wana bomoni ke ere moko ezolemba faut assure ke okangi lizita no makasi mpo suki ebima bia mais soki omoni ke ewumeli mpe esalaka une semaine ekomi kolembalemba bendaka mazita na yo ekozonga nango sika nazosusu crochet na ngai nakotisi yango na kati ya suki eza sirke eloko ekangami nakoti na kati ya suki omoni après nakotisi encore suki na ngai nakangi yango nabendi yango nakotisi lisapi na katikati avant nalongola yango mpo nazwa katikati wana e nasali lizita na ngai nasali deuxième lizita omoni nde nabendi yango naozwa cercle non ekangamanga makasi mpo suki oyo eza lisse. Merci na nde bozwi temps ya kotala ngai naza sure ke bino nyonso bolandi nde nalakisi bino ndenge ya kosala crochet na bino na suki ekoyede bino nyonso botali ngai seri vraiment na ndenge nalakisaki nde na filmaki ata bakangaki nga suki na filmaki yango te parce que nazalaki vraiment sere te kelangaki nasala yango video mais nabiki bato ebele foza bayebi ndenge kosala modele ya suki oyo te yango omonaki ngai nayaki kolakisa yango ere ekomi na mwa katikati nde nayaki kolakisa bino mpe ere ekomi liboso mais naza sure ke bozwi idée nakangaki suki na nga nyonso ezongi nsima nabandi kosala ke tout ke suki na nga etonda espace etikala te donc nde naza bona kotiango mopanzi oyo nakotiango boye donc ezokasa depa yo moko nde olingi osala yango so mpo olingi openya yango mpo ekoma nango afro okoki toujours kosala bongo eza na problème te donc merci na nde bolandinga bozala toujours kotala nga Stéphanie Larose bavideo ebele ezali na YouTube wana bofete malamu nzambe apambola bino nyonso tina te ekomi na ntina.